Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bien te. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, telendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na GAVCARE bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango. Po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. GAVCARE la famille aye penza na ba solution ya kitoko. GAVCARE aye penza pona lobiko na yo. Na GAVCARE bika na yo libela na système moko ya kitoko, na système moko ya bien bandeko na ngai. Na GAVCARE ba solution mata kita. GAVCARE azawana pona mibali, GAVCARE azawana pona basi, GAVCARE azawana pona bana nyonso. Dans na GAVCARE la famille vanda na yo, bika na yo, lala na yo pongi oyebi ke non ndenge na zaboye ba douleur eza lisusu te. Ndenge na zaboye ba passe eza lisusu te. Ndenge na zaboye na olela lisusu te. Na GAVCARE solution mata kita na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko na nga lelo na ye moko vie de loin. Vie de loin aza moko ya ba comédien na biso ebele ya batuto yebiye. Na minute ekutu to loba bongo vie de loin aza na poto. Pona batu o bosusu ba yebite. Vie de loin akenda poto pona musala. Kande to mona ka batu mosusu na ba entreprise. Omona ba mite soki wapi, fo kendo sala boye, e ko sala peno. Ndeko na biso pe vie de loin baye komite ye e baye ko bengisa ye to opportunité moko eye pona ba humoriste ya Congo na biso ba kendo sala ba spectacle na poto nini ndeko na biso pe vie de loin azalaki sélectionné. Siko lelo oyo na yeli bino makambo moko bandeko nanga e osala pasi na motema. Makamoko nga moko kutu personnellement en tout cas na yokaki nzoto malili maya miso ebandaki kotanga ngai komona makambo na monaki la famille et osala pasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino vie de loin. Vie de loin ka ndenge toyebi bandeko nanga, vie de loin aza comédien na biso, vie de loin asepelisaka ebele ya ba comédien, asepelisaka pe ebele ya ba congolais, pas seulement ba comédien mais ebele ya ba comédien, ebele ya ba congolais plutôt. Nini ezoleka, pourquoi lelo tolingi tobeta masolo ya vie de loin? Avant na kota penza na momo zindo ya makambo na biso, avant penza na ya toloba tobeta masolo ya makambo na biso ya lelo, ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka.
yango penza na ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolubaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso ozala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Etoile Ines TV zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kobosana pete biloko ya kolia kaka ndenge ezalaka. Voilà. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na Madame Judith Diampovisa bambote nanga na ye moko Madame Grace Mpoi, Madame Marie-Josée Chala, Madame Sidonia Siala bambote nanga na Mama Céline Kabakaba bambote na Mama Eugénie Zemanga, Mama Joséphine, Mama Titi, pourquoi pas Mama Tina Sambia. Na pesi bambote na Mama Christine Lonongo. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango ya koteka, bamapango ya kosomba yango yo la famille. Gana lobaka toujours, naboya kananga bovanda un jour, après 3 ans, après 4 ans, après 20 ans. Bato mosusu baya koloba kino, to bando landa mama moko mama Etoile Ines TV, mais abando pesa biso mateya te ya osombaka bamapango. La famille, kande na lobaka chez Etoile Ines TV makam nyonso ezalaka. To somba bamapango yango yo batia yango na prix moko ya kitoko, $350 ya pamba. Ozana lopango na yo babengi yo pe mama lopango. Alors ekozala toujours malamu mingi sombela bana na yo lopango pour que ata soki lelo to lobi ozate bana na yo bazana mwa esika ya kovanda. Ezala bandeko ebele bazana ba poto avandi poto des années mais azana lopango te na poto wana azana locataire. Sombela bana na yo héritage. Somi sombela yo moko héritage parce que ndenge ezalaka bongo. Ezala batu mosusu batiaka na mutu ke non ndenge na zabwe na sina boti. Ta na okola bana nanga bakozwanga en charge. Mais tango okoli bana basondoli yo. Mais soki ozaki na mwa lopango na yo otongaki. Okoki na yo kozonga kini. Oke ovanda na ndako na yo na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille kande na betaka masolo lelo penza na ye na masolo ya tonton na biso papa na biso vie de loi. La famille ezo sala pasi. Lelo oyo, vie de loin aye kolakisa likolo na ye moko. Oyo eza na pota ya mbasu. Ndenge eza boye la famille, vie de loin alataka lisusu basapatu te. Vie de loin akomika moto akolataka bamapapa.
ndenge eza botina malili oyo boyebi bato apoto bayebi ke na moma oyo malili matakita malili oyo tolobaka malili vide le moyen ati ata chaussette eza te donc ye lokolo wana il faut alata aka lipapa etikalaka polele parce que pota wana ezosala ye pasi. Je suis sûre et certaine que la plupart de gens au balandaka Etoile Nines TV, jo mosusu na yaki kosala émission, na lobi tozonga 5 ans en arrière. Totala ba vidéo ya vie de loi, totala ba photo ya vie de loi. Totala pe vie de loi ya kilelo, vie de loin, tolo bango bongo. Bandeko nanga yo sala pasi. Et au sala pasi, eza kaka keno vie de loin aza parmi mibali o bazalaka mibali ya makasi soki ezalaki ka mibali o bazalaka na bango ba paresseux peut-être que musalo vie de loin atika na ye peut-être que na minute oyo vie de loin jouaka lisusu te na oyeba te mutu oyo azobwakelaka vie de loin bambasu na oyeba te bandeko nanga tosala nanu partage ya video oyo s'il vous plaît tosala partage ya vidéo oyo parce que moto oyo azosala la vie de loin nalingi nano atuna ye yango vie de loin asala yo nini na vie na yo vie de loin penza asala yo nini tango ozobwakela ye bongo bambasu s'il arrivait que lelo tolobi akufi yo moto obanda ozwaka na place ya vie de loin to yo moto ozwaka succès ya vie de loin ekoma ya yo osala ndeko na yo boye pona nini olinga omona ndeko na yo anyoko mabongo mabe nini vie de loin asala yo pour que osalaka ye bongo bambasu ba poison parce que ceux qui totali bien la famille babiloko nyonso ekomelaka vie de loin o batieli ye poison o mbasu eza kaka na mutu moko oyo osala bamakambo nyonso tango osalaka bongo siko na makanisi na yo ozokanisaka kino ndenge eza boye vie de loin akoki kokufa yo kotikala libela banga nzambe biloko ya mokili ekotikala tango bible yango moko ozoyebisa biso vanité de vanité tout est vanité eya koteya yo parce que oyo ozosala ekotikala na se ya moi ekotikala na se ya moi bandeko nga nasala na hôpital namonaka ndenge bato bakufaka bato oyo bayebi nzambe soki baokufa bakufaka na pete nyonso me bato oyo bayebi nzambe te bato oyo basala mabe ebele na se ya moi bandeko na ngai ezalaka pasi yango bomonaka keno mutu abundaki mpo akufa bato ebele bakanisaka kaka keno mutu soki azobunda mpo akufa seke babomi ye te eza nde nzela na ye eza ya kokangama azobunda nzela eza ya kokangama place azokende eza ya mabe sikoyo aobunda yango bomonaka bato ebele azobunda azoliaka mino peme ezokende soki ndenge nini tobanga nzambe bato oyo bayebi nzambe omona kaka lali boye akangi miso ya mosusu aseki na koseka bamosusu omona lobi na koloba Jésus est Seigneur akangi ka miso ake na ye la plupart bandeko oyo bayebi nzambe oyo babangaka nzambe bakufaka bosololi na bango pe bien aseki na koseka apamboli yo pe alobi na yo kaka keno na pe mama moke ntango alobaka bongo boya boye bokuti ye asi ake na ye bobanga nzambe makambo bosalela vie de loin nayebisa bino kaka eza bien te yo moto osala bongo yeba kaka kango tia yango na motema ke okotikala libela te alors tika konyokola papa ya baninga tika konyokola mwana baninga ata soki vie de loin yango asala yo makambo ya mabe kasi tika ye akutana na nzambe yo koya koninga konyokwama ye boye pourquoi mutu aotambola na vie na ye mobimba kaka na badouleur lelo soki eza mbasu te eza poison lobi kuna soki eza poison te eza mbasu
mais eza vie ya ndenge nini la famille eosala pasi en tout cas naoyoka pasi mpenza mingi na motema ntango bayaki kotindela nga video wana omona bandeko na nga likolo ya vie de loi ndenge ekomi la famille ezosala pasi parce que kotala déjà vie de loi ndenge azokenda akokonda vie de loi chaque année vie de loi azokonda kaka soki otali ba video ya année oyo otali ba photo ya année oyo otala na ba photo pe ya année passée vous allez voir que différence eza nango vie de loi kondi lisusu. Alors sœurs compatriotes yo mto osala makambo yo na ekosenga na yo tika eza bien te ata soki vie de loi sala yo makambo nini tika ye moko na nzambe na ye yo tika ye kozala te ke non emataki eki te tika vie de loin oyo ezosala eza bien te. À Dieu seul la vengeance ya yo te s'il vous plaît eza na bato mosusu omona ta vie de loi sala ye likambo moko te eza kaka ki jalousie eza kaka alingi amona vie de loi akende na ye liboso te yango kaki motema mabe akomi kaka abwakela ye bambasu mabe pour ke vie de loi asala mosala te to succès na ye esila te tika na yo moni dans la vie mutu na mutu bandeko na nga nalobaka toujours et encore ke mutu na mutu azalaka na étoile na ye eza na bato mosusu il faut travailler dur pour que azwa moi quelque chose mais il y a aussi d'autres personnes aza na besoin olamuka tongo te pour kakende mosala azwa quelque chose kala na ndako telefone na ye kaka ezokotisela ye mbongo mutu na mutu azalaka na étoile na ye na temps na ye vie ekendaka mpe bongo tokoki biso nyonso tosala mosala moko mais omona bato mosusu bazozwa ya malonga koleka yo pourquoi parce que étoile na bango eza likolo koleka ya yo ezalaka bongo mais omona mpe bato mosusu mosala moko bosala yo mpe oleki bango baocomprendre te alors bandeko na nga na se ya moi eloko kotiaka na mutu eza kake no totiaka na mutu ke ndenge toza boyi mutu na mutu aza na ta na ye mutu na mutu aza na bénédiction na ye mutu na mutu aza na ndenge o nzambe ye moko amonelaka ye soki ocomprendre bongo osalelaka moninga mabe te osalelaka ye mabe te. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.